bonjour la famille, coucou la famille. Bah, bonjour à tout le monde, bah, bonjour la famille. Coucou. Bonjour la famille, bah, bonjour, bah, bonsoir. Pourquoi pas, shalom, na homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel, bah, shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino, bandeko nanga, tozwa moi 15 minutes, 20 minutes, toso la moi mouke. Laïke mission partagée en gros, toyeka kola sa conscience, bandeko nangai. Vraiment, yenge na bandeko na ya bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko nanga, bisika biso bizubino, ningana, partager mission, bandeko bo partager bo laïke, to la musaka conscience, bandeko nanga, to yebike, malgré ça, tozo ba msupe ba ola musa conscience, ba msupe ba ola musate, mais on est là quand, balobi que l'actualité oblige, on est là, to la musa conscience, nango, na makambo, nyonso elekakala, tant que ça a conséquences to lobela yango loto lobela liwa yande kona biso blanche o assez kotika biso est-ce que ça a conséquences ya makambo mobali na ye alobaki yango nde to kolamsa conscience yango to kebaka na maloba nini tozo loba malobo ozoloba est-ce que ezoko blesser batu moko boye est-ce que maloba oyo ozoloba ce que eza vérité et que blesser mutu et ça problème mon côté parce que tu as dit la vérité mutu wana a se repentir mutu wana yeba que non yo eloko yo bombaka yeba que batu pe ba yebi yango wana eza problème à mon côté mais si ce n'est pas la vérité ou bien ce que ozana bonzambe te siko o se repentir pe te na likambo ngo tikali nango ka bongo batu ba leli ba maya miso batu ekiti esala kapasi toye kolobela likambo ya papa Wemba bande konanga moko po ati moko po café esala ka bien bino mo boyebi ezaka kitoko makasi to mela na biso toye kolobela likambo ya papa Wemba pe à son âme bande konanga ka kolela kolamuka boye mukolo moto la mukaka boye tomoni pasteur ayaki koloba ba makambo moko ya makasi pona papa Wemba alobaki yango na cher bande konanga biso tokoya to lobi na biso mais soko za mosai na nzambe et puis otala makandeni wana oke na cher il faut yeba eloko nini o yoko loba sikoyo yeta ngwayaki asalaki lokola tiola ke bembe ya papa Wemba asalaki lokola bande konanga et puis azolobela mo butu na moi soki bato bakufela ka basi bato bakufela ka mibali bato bakufela ka tel bayoka ka ndenge nini et puis eko bakisa isusu mokolo satan kolongola mwasi na ngai pembeni na ngai yo moza mosali na nzambe satan ya kolongola yo mwasi na yo pembeni na yo ndenge nini parce que Yesu Christ tamo na ba disciple na ye abandeki ko veiller botala mutu ye moko azoloba azo prédire déjà mokolo satan kolongola mwasi nanga ekozala likambo ya pasi ya kosala nga na mokili parce que ayebaki déjà bandeko nanga tutya mai na munoko te pasteur akomaki koloba loba makambo kaka etali liwa ya mwasi na ye makambo etali boy en tout cas pasteur a beaucoup parlé bandeko nanga to vanda na mwa muke tozwa biso ya mwa tanga biso ndenge nini to analyser likambo na bokebi nyonso to bandeko nanga to yeba na ba quartier to vandi na misala to salaka na ba place na ba famille na biso to yeba maloba nini ba maloba ebele fungolaka ba porte tango yo ozoloba ngo ozofungola ba porte na monde na bango ba mama musu ba souhaitelaka bana na bango liwa mwana salika mabele longwa kunoki no kufa kuna ozofungola la porte ya mwana yo lobi na yo kaka mais les balobaka les mires ont les oreilles ce sont donc les esprits et là c'est que ba esprit ezala na biso ba esprit vagabond et tambola nango et luka ke sika nini ekota et ça tout autour na biso là où Dieu est là où Satan aussi Satan bazala kaka na liboko kote nzambe na liboko kote et puis alembaka te butu na moi kaka kofunda osalaki boy bino mo boyebi toza pe na bana mususu bazala kana ya funda kana ekaka mama tango zalaki te Janeta salaki boye ya bijou salaki boye ya madwa lobaki boye mama donc
ndenge moko ndenge Satan zala na ye mo to ko ba yo le bia tikaka ko ya tikaka basala ki na yoki parce que il y a des gens comme ça, il y a aussi Satan pe azala ka bongo ya funda kakaka ata ko to likambo eza ozo sala bien bilo momo boneki histoire à Job azo sala na ye bolam azo mona na yete me abandi ko bisa kanzambe ke yo kanti mona wana lingaka yo pesa ye kaka maladi boy yo sala ye kaka boy akowanga na yo nzoka nya mutu abata sekutu elokote bande konanga Satan funda kabiso mbembiso to sala elokote yango na fuko yebaka maloba nini yo bimisaka biloko ni yo yaka nango kokoma na ba réseaux sociaux batu ko finga tangu Satan pa zomona ke o finga ka na minute yo na so pe bande ko kanela bien na minute ya utine ko finga to kende kuna to kozwa na biso place to kovanda yango zomona batu belé bazo tambola na ba légion ya ba démon. Donc ba démon ba milliers na ba milliers ozozwa ngo kaka parce que ozo fungola ba porte yaya to yeba ndenge ni ya kokanga ba porte ndebo mona pe bande kona biso minga mindele baloba mingi te mundele ne parle pas comme les Congolais blablabla kokota kota la ba live koloba loba non parce que ba batela ka munoko na bango le pouvoir de la langue bande ko fokoza na pouvoir ya langue bande konanga biloba lobezaka na tina te yango na bande konanga toyo kananu ndenge nini Marcelo alelisa mama Amazon bande konanga ça fait exactement 9 mois une année kutunanu ekokite alelisi mama wana beboyebi ke ndenge toloba balobi keba oh mona yo sali mabe nzamba frapper mwana na yo sali mabe nzamba frapper mobile na yo sali mabe nzamba ko frapper pe yo moko et pas nzambe les fractions n'est pas individuelles wana eza bata mokili mutu baloba et pas nzambe kaka makila o yo zanango wana okosala mabe elandi makila iko frapper yaya na yo eke ko frapper comme sous leki na yo parce que papa na mino sali mabe et kiti frapper bana nzamba tala makila alors il faut faire attention yango la monaka même kolata na bilamba oyo ezaka mabe ozolata na bilamba na camarade na yo mutoki na ye ezokota yo okoya kozwa makila na bango pamba tango ba oluka mutu ba frapper pe betio pa okei na ombeka parce que nini olata ki malédiction famille moko boy toto kaka ata ko tochaka ba dodora ata tochaka nini menzoto na pesa na madusu mike oye bimisaka ba mipepe mso ebimaka biso na madusu anzoto nyonso ebima na zolote tenge ezobimisa pe makila alo bandeko na toto sala attention to landa la bokebi nyonso tu ndenge nini pasteur Marcelo alelisa bandeko nanga alelisa ka penza makasi mwasi ya papa Wemba to landa yango bandeko to zwa yango bolimbisi nyombo boyebi to lukaka yango est-ce que ekozala oyo to yokana oyo. Voilà. La mort, c'est parmi... Non, oh la mort. Oh yango te bandiko to zela na nzambe. Na check yango ko. Ah la. Non, c'est pélaté sur la mort yango te. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme. Non. Je me dis, ils vivent comment? Oh yo pe to check yango mais oh wana ya papa Wemba wana. Oh, na check yango te. Oh, non. Bozela, tokende na. Nazana ke lukango na YouTube. Bo banga te na Emma Kiango. Je suis sûre que na Emma Kiango na YouTube. Voilà. La. Toya aba neza aimé. Voilà. Bandeko c'est ça. Bolanda la bokebi nyonso. Boyoka ndenge nini atuka ki ndeko mwasi. Esala ki passe makasi. Voilà, bandeko nanga ezala ngo. L'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres.
Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de $1000 alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme, mais... Invest commission free. Voilà. Bandeko, ba parole oyo, ya Papa Wemba, et toucha Amazon. Amazon alela pona yango bandeko nanga. Amazon alela. Alkitisa maya misu na ye, Amazon aleli. Aleli bandeko nanga to landa pe Amazon awa ndenga zoko lela. Excellence. Excellence, la fête de Papa Wemba. La fête de Papa Wemba. La fête de Papa Wemba. Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a pleuré mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Je pense que tout le monde... Donc, parce que Papa Marcelo a craché sur tombe ya Papa Wemba, a coulé balarme à Amazon, a coulé balarme à maman ya bananae. Les gens ils ont parlé, mais comme on a détourné des têtus, na ba pasteur bazaka ba têtu, bisonyo so ba têtu, tant mutazo ya, tu as mal parlé, ya kasenga pardon. Les pardons ils a force et libéra kamite maya bato. Telelo ma Amazon ya baleka ko sambela mama Amazon. Alobi pasteur Marcelo akokufa te. Moi si na ya kufa parmi ba hypothèse o mama na biso akei. Amona pasi wana ya kozala veuve. Amona pasi wana ndenge salaka, ndenge bana batikalaka bango moko, ndenge bana balelaka. Bandeko yango lelo ekokomela pasteur Marcelo. Ya bokto keba bandeko na ngai na ko blessaka batu, ko tiaka batu bambeli na mukongo. To continue. Moi, je coupez les sons, coupez les sons. Oui, d'abord. Maman Amazon. Il est voilà. Bandeko. To mona ki yango pe. E pa ya Rafine Tumba. To lobi awa ekoza la profite muto abomi ye. Ekoza la tena ni pasteur Denis Lesi. Parce que bazali parmi bato yo yepe afinga ki bato bato. Oyo basi ko kufa na ba famille wana. Donc tangu yepe aye ko cracher na mémoire ya Papa Wemba. Moi je suis leli bandeko nanga. Papa Wemba pe azalaki mutu ya mamonjo eninganaka. Ezali pamba te yaya. Sokoza mutu tantôt plutôt okotaka na bamonjo wana ofingaka. Faut qu'on ça attention. Yaka ko ça analyse noble. Yaka ko ça analyse normale. Koya ko ça banalise te ofingi koto oke koto yo. Bandeko nanga yango na yeli bino lelo na tongo ya lelo. Et kokoza la paix parmi ba cause o ekoki pe kotika mwasi ya bato yango bino ba mama pasteur nazo senga na bino butu na moi boye baka kosambela na solo kozwa kaka esengo mobali na ngaza na église munene te kozwa kaka esengo to zolia bambongo pe bolia kawana na église na bino emso za bambongo ya bato bazozwa ngo na pasi bino bozolia ngo mais entre temps bozana bonzambe te nzambe pa ko frapper. Bandi kotala biso to la buki na batongo boy to ke de misala to ke kozwa mbongo oyo ya solo sikoyo mbongo na ngai ya solo yoko ya oye kokosa kosa ngai ngana kamati mbongo na ngai na pesi yo ngana tikali ne loko te solution pe boyaka nango te
toujours la même chose batu baluka kaka soki lelo balobi lo profession lobi ba pesi mususu boye lobi balobi oyo boye lobi donc bande konanga ezala kaka prophétie c'est prophétie matéa sur matéa pesa kaka maladi o esili maladi musu ebimi bande konanga oyo eza nango mokili ya ba microbe mokili ya ba maladie mokili ya makambo ebele biloko musu ba pasteur bayaka oyela biso bande ko nyonso bondima kango te ndenge ni bango moko pe baliwa ezozwa bango siko bango moko pe bamonaki yango te oya bango bakolobake nzambe alakisaka nyonso te c'est ça leur parole mais ya biso nzambe alakisaka nyonso noko na yo grande sœur na yo tata mwasi na bino na musala pe ozosala bang oyo ya bato mususu mais soki yo moko yo omonaka ya bato mais yo pe sambela pe bato mususu pe bamonaka ya yo pona pe baya kopesa yo pe ndenge nini okoko sambela mais ya bango non ya bango nzamba pesi nzamba zui mais ya biso nzamba pesaka mais tango akozwa ekomi tata mwasi noko boye bande konanga to fungola miso to yeba kotambola na humilité pasteur Marcelo azaka pe très hautain il faut qu'on s'humilie pasteur tango yo kene ko humilier mwana mobali batu na cher o emilie ye papa wemba mwasi na leli il fallait pe koya komi kitisa lelo pasi wana nzamba boy kozwa yo mais azui mwasi na yo mwasi okomaki kopesa ba exemple nyonso bande kwa komaki kopesa ba exemple tozo suka na wana akomaki kopesa ba exemple nyonso tu ya liwa abandeki kolobela ya liwa ya mwasi na ye donc ayebaki ke mwasi na ye azokende bande kwa yebaki bocha mai na munoko te ayebaki yango bande ko nangai ayebaki eske koyeba na ye wana ayebaki yango ezaki na bonzambe koyeba wana ye pasteur Marcelo ayebaki ezalaki asa parce ayebaki na prophétie bota la temps où Jésus Christ azomona ke balingi baya kosala Pierre mabe Jésus Christ a dit à Pierre sambela makasi esprit moko zo ya kolinga esala o mabe bongo ye asola kina mwasi ne alobela ki nini ou bien nzambe akasha ki yango bande konanga weneza analyse biloko no soto sala eza ba analyse bande konanga biso to ba bantu boloba te ke mutu akufi to tika to kotika te yonde kokota lisusu te place ba olobela yo mutu olingi batika kokota te soko koti na yo te okoyoka pasi wana te pona ni bokotaka parce que ato peki sa to lobi to tika to kotika yango te to kolobela yango po to biso so to zwa pe mayele bande konanga boyo kabino moko bo fungola ba porte na maloba te ndeko mobali pe fungola ki ba porte na koya kopesa kaka exemple ngana zoye bate yo penza bandeko oku ozopesa exemple ya mwasi na yo azokufa na sens nini okopesa kaka exemple en vrague que soki mutu akufeli mwasi esalaka pasi boye mutu akufeli mwana pourquoi donner l'exemple de ta propre femme et puis osa mosai na nzambe et puis humilité pas même 2 semaines mwasi mwango akei bande ko bolanda. Vous savez des fois les gens qui perdent leur femme et puis matéa ya lobaka avec vivacité balobaka mais oyo alobaki yango donc le quoi mutu azo souffrir déjà na kati ya motema na yeke makile zotanga non il savait quelque chose même si un jour tokoyebaka ngo kaka te mais Dieu au ciel ayebiki ndeko mobali o ayebaki quelque chose soki nzamba kolinga na pokwa tokolinga to yambata mosai na nzambe moko ameka pe dan ko expliquer biso biloko nyonso ya lobaki ba signe oyo ya salaki ko lakisa biso ba lion ba tia ba mbeli bolanda tozo koma na suka. Je me dis ils vivent comment? Bolanda. Moi et Blanche chaque matin je m'assieds toujours ici l'exemple. Et elle toujours ici à ma gauche chaque matin. Wana Blanche yango pa ya église te. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand il mange. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois qu'on est à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits.
Des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Tabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères hein, qui te marquent. Voilà, bande konanga to komi na suki émission. Et puis tant to koya, boyebi ba signe oyo abimisaki ya Lyon. Ba signe oyo ya Lyon botala. A publié kiango tango wana ba msu balobi ke moi c'est akufa ki lundi. Mais ba a bomba ki na au secret a priya ki nanu a croya ki na miracle. Dédé ba msu ba yemoko a publié ke akufa ki hier. Et puis oyo pe a publié kiango hier. Bande quoi publié kiango avant-hier. Donc tant on a publié que moi c'est na koufi oyo ça là qui déjà 19h na publication comme on a Lyon à la couronne. Et puis ba chubi et ba beli na mukongo bananae ba vandi mawa. Et là kisi nini na monde spirituel. Toko benga mosai na nzambe akoya ko décortiquer yango. Boti kala malam bande konanga eza pasi na mawa. Bo aimer vidéo bo like, bo tio ba commentaire bo partager mais bo ke bana ko finga bande konanga eza bien te. Surtout nazo kamwa bato bino bozo soutenir pasteur. Mais bozo finga comment? Donc, na l'église na bino bate ya rabino respecté. Na l'église na bino nzamba zate. Parce que ngai mutu na mosai na nzambe. Nga muna sambelaka. Ba ye ko critiquer pasteur nanga. Il faut koye bande nini oko agir bande konanga. Na ba ko finga wana. Est-ce qu'après bozo sa la repentance? To yebite. Bande ko bon, boti kala malamu tongo malamu, toki misala, musala papa, musala maman. En tout cas bonne chance là-bas. Oh bah OK ni misala. Et puis voilà, nous allons en parler après les soirs. Bye bye, bisous.